ingeta na ye kometa sete bana Kongo na biso bana Kongo esika biso bozali makasi ya Nzambe na nguya ezinga bino pe nguya ya Nzambe ezipa bino po ete monguna amona bino te likambo ezali awa monguna amona bino te nazali ko déclarer ngo publiquement po ete esala makaka ndenge nazali koloba Nzambe na nguya asala ngo kaka ndenge ngai nazali koloba makasi ya Nzambe ezinga bino eza na kati na bino penguya Nzambe ezinga bino tosala mosala oyo pona mabele na biso mabele ezali ya biso topikola mabele na biso mabele ezali ya biso monguna koyi kopikola biso mabele akende na yango te ipolitika nambe na bato na yo omata okende ipolitika nambe oza kobima na mboka wana ezali ya biso bakongolais ezali ya biso bana Kongo mabele kimbango atikela biso mabele kipavita atikela biso mabele Nzambe apesa biso donc yo kanambe na bato na yo bozali kokende nazali koloba na haute voix po ete kanambe yo na bato na yo bobima na mboka wana nazongeli bana Kongo esika nyonso bozwami na kati ya RDC Congo na biso telema Simbalas Pierre mwana ndeke ayelaki biso na kati ya lopango lokola ndeke nzoka nde azalaki ibu asilisi biso na koboma mwana Kongo kotala droite na yo te pe kotala gauche na yo te toza toujours en avant tozala kaka devant na yo toza kobengana ti politika ndambe na Kongo ya Kabila oyo ya lataki ya Laurent Désiré toyebi yango te tozali kobengana de Kabila na bato na ye na système na ye na gouvernement na ye mwana Kongo liya moto nyonso yo komona liboso na yo monguna nyonso komona liboso na ye liya ye potango ya kotelaki biso lokola ndeke abalukaki ibu abomi biso ya trop sans limite alors biso pe porte efungwami bana Kongo tata Kongo mama Kongo porte za ya kufungwama lokola porte efungwami reine wana barenaki esili bazali susu na chapeau na moto te bazali susu na chapeau ya reine na moto te mokeli ya botoli yango bazali susu na chaise te Hippolyte na aza na chaise te afandelaka ngbende ya kiti ya bokonzi ngbende ya Kongo te tozali kobotola ye tozali kobengana ye tozali kobimisa ye ngombe koki kobanga eloko te na déclarer les sources na haute voix na déclarer les sources na nguya ya Nzambe na likolo bato yo kotisaki bango bato nyonso ba mercenaires yo kotisaki bango Nzambe na nguya oyo akela likolo na se akota kati na bango baboma yo moko ipolitika nambe na bato na yo baboma na susu bango na bango ibembe na bino elala ipolitika ebembe na yo na bato na yo elala na se na bato na ba mercenaires ba soda wana baboma na bango na bongo Nzambe azali ko déclarer na haute voix po eza mabele na nga eza mabele ya Kongo nazali na droit ya kobundela mboka na ngai nazali na droit ya kotia moto na ngai po na mboka na ngai nazali na droit pe na pesa bomoi na nga po na mabele wana jamais. Fermez les yeux et écoutez mon histoire. Lorsque j'étais tout petit, en Afrique, tout le monde nous disait que l'Europe était un semi-paradis, que la galère n'existait pas et que tout était beau. Alors depuis tout petit, mon rêve est d'aller voir ça de mes propres yeux. Mon grand-père y était pendant la guerre 39-45. C'était un tirailleur. Ses souvenirs de l'Europe n'étaient toujours pas si roses, mais depuis, les temps ont changé. Je suis l'aîné d'une famille pauvre. Mon père s'est beaucoup battu pour nous donner une très bonne éducation. Donc après mes études, j'ai décidé d'aller me chercher et pouvoir aider ma famille. Dieu m'a fait cette grâce. Avec les économies de mon père, qui avait économisé toute sa vie pour ça, j'ai enfin pu atteindre l'Europe, en passant par plusieurs pays, plusieurs mois de souffrance, mais j'y suis arrivé. Précisément à Paris, la ville lumière, la ville de la romance, et surtout celle de la Dame de Fer,
cette fameuse tour Eiffel. Arrivé à Paris, je m'attendais à un accueil chaleureux, voir de la joie partout, des sourires, surtout de l'aide. Mais j'ai vite compris la réalité, ma réalité. Je devais d'abord faire face à la fraîcheur du temps et surtout chercher à régulariser ma situation, de peur que la police ne me renvoie en Afrique. Je devais chercher à me nourrir et un endroit où poser ma tête le soir. Il aura fallu que j'alterne avec 6, 7 petits boulots noirs pour pouvoir survivre. Bien faire mon ami, bien faire. C'est pas bien nettoyé, hein. Eh. Tout était difficile. Un jour tu manges, un jour tu manges pas. Un jour tu dors au chaud avec 10 personnes, le lendemain tu dors dans le froid dans la rue. Aucune famille en Europe. J'étais livré à moi-même. Les miens me manquaient terriblement. En Europe, sans papier, tu n'existes pas. Tu n'es rien. J'ai fait tous les organismes sociaux, toujours pleins. Partout aucune place pour moi. Alors j'étais livré à moi-même dans cette grande ville qui jusque-là m'était inconnue. Nulle part où dormir, j'étais devenu SDF en Europe. Seul le courage et l'ambition me faisaient tenir. Un soir, je reçois un appel de ma famille. Il m'apprenait que mon père venait de nous quitter. Tout s'est effondré autour de moi. Mon pilier était parti et je ne pourrais pas le revoir une dernière fois. J'étais coincé ici. Sa voix résonne encore dans ma tête. Et je le revois me donner ses dernières consignes avant que je m'en aille. Mon fils, sois courageux, car la vie est pleine de surprises. Si tu es courageux, tout ira bien dans ta vie, car la vie appartient aux braves. Je vous ai enseigné l'humilité et le respect. Garde ces valeurs toute ta vie. De toute façon, tu es un enfant intelligent. Je sais très bien. Tu seras un merveilleux grand frère pour la famille. C'était la dernière fois que j'aurais vu mon père. Est-ce que je reverrai ma mère, mes frères et mes sœurs? J'étais totalement perdu, déboussolé, à 2 doigts de perdre la tête, seul à Paris. Et puis il y a des milliers de personnes dans la même situation que la mienne, et avec les mêmes rêves que moi. Tout devient noir, il faut que je me relève, que je trouve la force quelque part pour m'en sortir. J'ai eu à passer des moments très difficiles et à faire face à la galère, mais l'ambition que j'avais faisait raviver cette flamme de courage tous les jours. Je suis venu pour m'en sortir, j'ai fait cette promesse à mon père, j'ai la foi, je le ferai. La 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 la, hey, hey yo, whoa, yes, whoa, hey, hey, yeah, la, whoa,
de Bagnolet. Et puis un bon matin, dans mes interminables promenades, j'ai rencontré le bonheur dans la rue. Ce jeune patron qui m'a donné ma chance dans ce que je sais et mérite de faire. Il m'avait déjà rencontré une fois et nous avions discuté ensemble. Et cet homme ne m'avait pas oublié. Il m'a offert un vrai travail et un vrai salaire. Il m'a surtout aidé à trouver un logement. Cette situation m'a permis d'avancer et surtout d'avoir une carte de séjour française. Dieu a exaucé mes prières. Je pouvais désormais envoyer de l'argent à ma famille et puis me construire une vie normale. Après tant de souffrances et de galères, je me sens enfin humain. Et cette victoire, je la dédie à mon grand-père et mon père. Miri le Gabonais. C'est leur Kalilou.